yé petit wana aya na yebi yé archevêque le bobo archevêque le bobo azo na banguba na ye wana mbala liboso mona ye na mona ye oui aye afukami poliment et pas ya kamana biso Ali Jabir ndenge kaka bakino mesala ko gumba voilà soka moni parisien ye fo leli vie na ngai na teka kama ba plan oyo zo mona mais zo senga penda ke bino bana poto bo sunganga Ali Jabir alors il y a pas problème exact. En fait, aux avis sur un prince Anjili, comment il s'appelle, Koufa Ali Sibaba. Ali Sibaba. Oui. Avec le problème, il était petit, il se trouve dans la galerie, au Yakuna, la ville, on peut soigner. Ali Jabir a fondé la valise, moi je vois. Donc, ma solo, Ali Jabir va le confirmer. Ah oui. Vous comprenez? Azaliao. Il a ici 2 parfums. Oui. Il y a grande marque, appelle ça petit lait. Petit wana. Après si petit wana, tant après si petit wana, petit athlète qui va parfait, aïe qu'on remercier, vient aïe Ali Jabir. Oui. Jeune frère Nangaï, il est en train de patauger dans la banalité. Tu vois le mot exact en français? Oui. Jean-François, JF Ifongi. JF Ifongi. Oui. Aïe bien les lotes. Azamon la botabinali. Vandi wana tout ça personne randeni au matin vient à voir tout ça to vandi ndeko yebana na biso na lobobo yango wana zaki na année 95 oui wana kutuma kama bilamba ko tutu yekuta yebi na yete frujubura yebi loko babingi lambate chemise des zaki déjà salité na kingo oyebi mo yakiniti utata apasola na ba makolo ya so biso to voiture toke oyo na oshwe po zaki neti lieu de rendez-vous tokuta batu nyonso ba belle fille nyonso bazoya wana kokuta na ba parisien oui wana kina oshwe matunge kasavubu oshwe na matunge oui okomona ye totiki ye kota ville kala te tomoni ye pas est-ce que masolo solo azoye bango ayebi andima pe yango aboya te kazaki koteka nguba so aboyi ba image ba archive ko bimisa c'est vrai et le congolais mo ba congolais ba zoba moto tata mo colonel tinga yebisi no vérité moto mo ndimi mais bo continuer ko kotaka doute excusez-moi le bobo ko yeba na biso yango wana histoire vraie papa soki o mukolo ko benga na kanambe ce qui m'a touché à un seul cheveu à Zandoki Boketu à défendre à Mabele. C'est les ino à défendre à Mabele ou yaye à Bakoko na ye. Tala ki tina baba Congo. Banani batuti bakota kuna bafanda kuna. Est-ce que bateau ba originaire ba Congo ba ko sepela? Biso originaire Équateur to ko sepela. Ko sepela terre. Na kati ya village là, po bango soka boti moi na soka ilomina bango wana. Et moi, on a défendre Bango. Bazape Makila Makasi, hein? Vous comprenez? Si, ce sont des nilotiques. En français, qu'il y a des Rwandais congolais. Est-ce que Rwanda cause 2 nations? Jamais. Mbalibussona Yoka, président à la girafe. Kagame a le girafe. Botala y a tout à fait girafe. Mais Azou Konzambo comme même quoi Congo. Jeune président Nabiso, Azobeta Liboko Likwa, mais c'était pour moi, président Nazayaya, Soka Lubia Simba Baona Kobeta, Taka Nengaza. Voilà, président Nabiso, Aza Elunga Tembe, c'est un grand sportif. Napoana Yakobo Makagame, Napoana Yakobo Manani, Kanambe. Mais pourquoi nous allons la parce que Azul un armement où il faut défendre l'unité. C'est vrai. Vous avez vu? Ayou maté. Oui, tout ça Jean-François Tika Bimana Makambouana, Soko Sale la ministère Nzambi, Saul, Abomaka Batou, Asagi Nsomabi, mais tant que Nzambi a bengi pas comme apôtre de Jésus, il n'a pas insulté les gens. Il a écrit juste. Évangile selon Saint Paul. Évangile, il y a un mingi. Et nous connaissons que ça là, moi Jean-François. Tant que vous avez aucune musique, vous avez un monde satanique.
Pourquoi Kendeki? On n'y a pas qu'à voter parce que vous avez une quête en notoriété. Tant que je suis en voté, et souvent la capo qui n'est pas là. Et pas un ganga. Et pas à Zambie. Mais ce que vous avez une belle voix, le quoi c'est les unes, il y a une musique. Au boss. Regardez le comment ça musique. T'as la comme colonne, je suis toujours beau. Très beau même. Mais, papa m'a regretté dans la dernière minute. Il faut ceux qui n'avaient pas de musicien pour aux acapella le coin d'ouliste mais archi aux locaux musiciens. Papa m'a regretté ça. Aux hommes. Mais pourquoi au collègue tu racontes des conneries, des cochonneries? Là-bas viennent à eux, on est que au défendre Batouana, ah ils ont fait leur époque. Et ils continuent à le faire. Il faut faire attention. Nazem ça petit attention. Ngana kofolomi dete oyo sambwisaka na motema na munene na tikaka yo. Jeff ngana zoba bolole nyama na tikaka mutute. Ngana to mboka moko Jeff. Attention. Au monita mo toucher nga na kolukana na ko sa ministère na yo. Jean-François, fais gaffe. Ndengo to saka ba ndeko na yo. Meka koto sapi ba yaya mususu. Yo kotina ngate na kende. Oh papa we mba baby sa ye akende pa banganga nzambe. Papa, excusez-moi. Donc quand na yo ka loka papa alba papa mba baby sa ke papa nzambe pas sobola yo. C'est une insulte, c'est une injure. Vous appelez ça quoi? Finga ina ndako. Le popo no saka fenea ka kolanda ka batu. Buena buena boy. Ah et bandela bongo. Voilà, tango papa we mba kufi. Le bobo s'est retrouvé que na kobima lisusu ndenge nini parce qu'il n'a qu'à en notoriété. Aux hommes. Oui. Là c'est comme tout. Aux hommes. Et nous les salis qui est archevêque le bobo abanda kutake yondingwana. Abanda ki yamona na ba caméra té. Abanda ki na bishio to vandika kaboyi. Amoni kaka kiponi écart danga l'équipe munene na ye. Ouais. Muto uti kishasa uti kote kaselo ya uti kote kandaku. Alati pe danger. Na kokoma bo jour ni motema mabe. Motema batete la azana ngo ya motema mabe. To batete ba motema mabe. Na kosi yote. Na kosi yote. Ekole leki motema mabe na mokili. Batete ya boyi nanga. Naza na mongone tibino na bebino ke boza mitema mabe. Et dit nos photos image. Bana monde entier, ceux qui ont la Didier Lacoste, artiste à Binopi à Congo, les abonnés de Dino Bilengi TV, chaîne à Bayaya et Dino Bilengi TV. Au monde a noko, au monde a ambiance, même aux amis ça on a eu à essayer moto ya mawa, et ça on est Dino l'image, on est là sali et Dino Bilengi TV. Il faut confirmer. Edino Bilengi TV. Vous regardez, non? Edino Zopesa Bilengi. Vous s'abonnez massivement. Jamais n'est-ce parce que le programme est mystique, il y a Kafuka. Vous se retrouvez pas. Et pour mon deuxième numéro, Zali 07 83 08 66 04. Congo Vibration et Élibition. Masolo ya sika, gâteau vibration ni par ailleurs. Et kokuma mana chariot aquarium. Chariot aquarium, on peut pas la Congo Vibration. Gâteau eza elengi pinta le moquet. Tout à négociable. Vraiment ceux qui ont lingi kozwa gâteau kitoko pour la fête na yo, pour la libala na yo, pour l'anniversaire na yo, tout pour la baptême na yo. Luka Congo Vibration. Au bendu bango na numéro à 06 23 98 88 88. Deuxième numéro est 07 83 08 66 04. Alors, Congo Vibration et émission Masolo ya Sika avec Chariot Aquarium. Moi, je Masolo ya Sika. Basolo Oyo et Salamana l'hôtel, nulle part ailleurs. Sango bilili mais bon mais ça na kolanda mingi na Edino Bilengi TV nde makambo
so on va via chamo voto balobela Edino Bilengi TV ya on testa la ki bana poto po bazala vraiment bon continuer à s'abonner massivement na Edino Bilengi TV. Alors en collaboration na Africa Future ya Yemei Papi Mangunza, le boss est à Africa Future. Merci vraiment lelo Zambala liboso na yambela bino moto oyo azosala makambo na kata mboko ya asala ba makambo ebele na kata mboko na kombo ya Asha Movoto. Lelo asepela ki aleka epa ya Edino image mopandisa ngo monene ya mboka. Lelo vi Asha Movoto aye koloba aye pena a conclure makambo ngo po makambo ngo pe komi ko déranger moi mke mato ya batu donc lelo aye pa asulula na biso aye biso o ya za ngo lelo parce que soka zongi so pona lelo boye bati na zongi pona lelo. Bonjour grand frère propre Asha Movoto. Bonjour Edino image. Merci ya. Merci. Merci tala mi caméra parce que batu balinga mi ko ba mona kayo bogo cité na pe et l'accent mi na bilili hein. Bilili voilà. Merci soki le longa na yambio parce que au lelisa ki singa il faut solo là. Il faut solo là mais ba la Paris ba yebi hein 5 étoiles de l'or ba yebi les véritables diamants non je les ba yebi tina nini V Alpha abengeli biso po solo là. Alors tout to banano dossier à Yona archevêque le bobo parce qu'il y a un monde mutuza mikolo na moi makambo tout pourquoi archevêque le bobo alinga ko toucher kaka Asha Movoto. Merci vraiment, question à eux très pertinente. Oui. Avant na banda na nukoloba nazana ba petit nangai oyo na lingi na sensibiliser bango. Wana nezani eza base nangai. Ba saper nyoso pour la nouvelle génération. Oui. Pour ba sala ma bien mikolo bazola ta très bien. Ba petit nangai loko la fille c'est Dungu. Styliste. Oui. Papa Yoyo. Ngando. Patrick Meka. Blouson. Cyril Kina. Mfumu. Oui. Petit chinois. Pekin. Pire petit. Oui. Jancy Mayas. Mokonza ba blouson. Auto somba blouson ya Louis Vuitton. Louis Salirage. Ah oui. Ouais. Le petit nangai Guilhem Mayindou. Les mannequins de Paris. Oui. Héritier Scamwell. Pire petit. Oui. Na keipe na bato babandaka mwa lisano prenga. Oui. Na jumi baleka ka clan franchi. Bajar etembo le beau parisien. Oui. Mikens ba ka nzambe apoto. Fumu. Quand on y a la zemi à et puis bana ya namoni oza ba Cyril Kina oza ba Finesse Mangoi Makila ya ba champion Ali Nosene scénario Dikreno Bayaka namoni lisusu awa Christian Lema, oui. Na Sanité, le production congolais à Brazzaville, Norba de Paris. Et Baza aussi, Norba, na autre moment, la permission, car concernant Makambo. Nani, c'est Roi Zamunda, non? Les Rois Zamunda. Oui. Et puis, na ba petite sœur Nabiso, Oyo, va intervenir dans les Cameroun. Nana Lutula. Et Nana Lutula. Franchement. Si on a un banano, et l'origine, avant banda masolo na yo, question à tuna kiyo, bozo la nini na lo bobo, yo wali otangi na ngamba mo. Kombo ya ba petit na ngai wana. Ba petit wana. Ba yeba ke banda lelo. Oui. Guerre ese bandi, biso na ba jaloux na biso. Ba jaloux na bino. Ba jaloux na biso, bazo yi na biso pona nini. Bato wana barevaka biso azo toucher n'importe qui te azo toucher bato oyo oya sepelaka na bango oya revaka bango. Donc cela veut dire so babouye le archevêque le bobo arevaka ndeyo na lobi na yo tala mingi kuna parce que archevêque le bobo bande ko mokili mobimba bozo tala archevêque le bobo azali koteka nguba na intérêt ya kokosela été na ba bombo nga na yebaki ye te na kendeki vacances na 95 lewa ba uyemba ba Asha Movoto na nzembo ya nani ya cavalier solitaire Asha Movoto
nani Ali Jabir Koko Malanga boyebi nzembo wana Cavalier solitaire atako bato akokanaka hasa mon vote pain après banzembo ebande. C'est là que le petit tango ayoki ngana zana Kinshasa na ye na Mercedes 300 coupé pour ezaka mibale na Kinshasa ngana Kofi Olomide petit aye biso tozalaki ko siéger na coin ya Oshwe na Kasavubu et pas ya Koko Malanga na terrasse na bango. Oui. Yé petit wana. Aya na yé bi. Yé archevêque le bobo. Archevêque le bobo. Azo na bango bana yé. Wana mbala liboso mona yé. Na mona yé. Oui. Aye afukami poliment et pas ya kamana biso Ali Jabir. Ndenge kaka bakino mesala ko gumba mu. Voilà. Soka moni parisien yé fo. Asesfie na ngai. Na teka kama ba plan oyo zo mona mais zo senga pendaki bino bana poto bo sunganga. Ali Jabir. Alors, il y a pas de problème, exact. En fait, tous ceux qui sont un prince Angile, comment il s'appelle? Koufa. Alice Baba. Alice Baba. Oui. Avec le problème, il y a un petit, ils sont dans la galerie, au Yakuna, la ville, on peut soigner. Ali Jabir a fondé la valise, moi je vois. Donc, ma solo, Ali Jabir va le confirmer. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Azaliao. Ah, il y a ici 2 parfums. Oui. Il y a grande marque. Appelle ça petit nez. Petit wana. Appelle si petit wana. Tant qu'on appelle si petit wana, petit athlète qui va parfait. Aïe, qu'on remercie. Viens aïe, Ali Jabir. Oui. Vous comprenez? Oui, on a un respect. Naka ici, Ali Jabir, abane ko pesa le sous biloko atekaka. Donc, wana zalaki, appelle ça qui est pour akabela qui est. Après, si quoi le lokola Ali Jabir. Abani ko pesa moi babiloko. Akomi loko petit na ye. Petit na confiance. Ouais. Mais je les acquis prudent. Azo ko tsena ndako te. Ozo comprendre nga na so landa ko. Nga jour mususu na ye. Ascenseur ekende likolo. Au moins tant monsieur wumeli kuna kanga mpuna batokuna kangi. Oui na galerie. Donc on est na 3e étage. Oui. Togo matafso makolo. Tant na matana moni na ba escalier avandi. Ondeni o te via le binage la yao. Ali Jabir mutavandi si wana. Na mati, na biso tokende to mati to kuti pe Ali Jabir avandi na ye, azomela bakoka na ye. Ali Jabir omela bakoka. To vandi wana, tout ça pesa ngandeni, o mati na vie na wa tout ça. To vandi ndeko yebana na biso na lobobo yango. Wana zaki na année 95. 95. Oui. Wana kutumaka mabilamba ko tutu. Ayebi na yete Frujubura ebi eloko babingi lambate chemise nezaki déjà salité na kingo oyebi mo ya kiniti muta apasola na ba makolo ya so biso tozwi voiture toke oyo na Oshwe po ezaki neti lieu de rendez-vous tokuta bato nyonso ba belle fille nyonso bazoya wana kokuta na ba parisien. Oui. Wana ki na Oshwe? Na Oshwe. Matonge? Kasavubu Oshwe. Ah. Oui. Okomona ye totiki ye kota vi kala te to moni ye pas. Est-ce que masolo solo azo e bango? Ayebi andima pe yango aboya te kaza kote kanguba. So aboy ba image ba archive ko bimisa. C'est vrai? Et le coréen mo ba congolais ba zoba moto tata mo colonel tinga yebi sino vérité. Moto mo ndimi mais bo continuer ko daga doute. Excusez-moi. Le bobo ko yeba na biso yango wana. Histoire vrai. Papa Wemba abeta 45e anniversaire na ye awa. Tala mi caméra parce que 45e anniversaire boye bibino tout beaucoup beaucoup sur YouTube comment la 45e anniversaire Papa Wemba. Oui. Tolimbisa ngai. Mokara me limbisa ngai. Mutasombaka kosima Papa Wemba na Franco Ferre. Ezaki Elou Charoufa na Bruxelles. Bato à Bruxelles place magasin Franco Ferre alaki. Ezaki na Louise. Soko Juneti tramway kendeke Boisfort na gauche. Hôtel ya muneno ni président Clinton alalaka na droite et on à gauche. La sombi costume wana po beaucoup abeta nango. Et hier beaucoup la lati kanga soko utali costume wana e kanga beaucoup. Ezaki deux moko ya pembe o ya beta nango na deuxième costume mususu wana. Le deuxième costume tant to ko la ta costume kanga nzo tout ezaki so lati ya muke bomane to défi. Faut là voilà.
les rôles bakese wala ta kosintia. Oui. Oyebi ke tango to komina Kinshasa papa Wemba abandi pe koye pa na biso. Soki nazo kosa landa nzembo moko. Obosani mokolo tozalaki epaya Ali Jabiri. Ozo comprendre? C'est que papa Wemba c'est koya landa ko wana. Oui, parce qu'il y a mon collègue qui n'a pas de Osani mokolo tozalaki epaya Ali Jabiri. Bon, mon histoire, histoire vraie. Et le monde va dire mon collègue n'a pas Ali Jabiri. Papa Wemba yembi nzembo wana parce que azalaki koya nanda ko wana. Ayaka pena mwasi nanda ko wana. Ya wana rappelé femme wana ke obosani mokolo oyo tozalaki nanda ko ya Ali Jabiri. Tadi na galerie. Toko cité. Papa Wemba ina costume alobi nanga. Pour moi le plus proche à papa Wemba. Abi mais à sa costume beaucoup de temps bi vient ekalaté en zozonga. Oui. Ali Jabir yombo tozama ba relation belawa est-ce que ko ba te mutakozo a costume. Ali Jabir toza petit na biso mokawa ateka kanyoso. Tozela ye akoya. Donc vandi boy le bobo aya. Donc petit on est le bobo. Le bobo. Agi costume à papa Wemba. Oui. Avant je parlais avec petit. Tu es pas ni te komelanga costume monté. Si voilà si le bobo a ça atterrir na Paris, na France, na Europe. Wana tozana Kinshasa. Donc moi je suis désolé que 45 anniversaire na Kinshasa ni histoire. 45 anniversaire eleki na poto. Ah eleki na poto. Biso to ye Pékin. Vous comprenez? Après quelques anniversaire to ye Kin. Alors costume wana sikoyo. Papa Wemba pe aye na costume wana Kin. Ah na Kin. Comme les gars qui est ils ont kangane tinzoto c'est le vrai costume na ni toto mola ta costume oui mais tango wana zaki soko lati ta muso akanza baba ne ta kabila que ba des fois coquille état na été si nous comprendre hein le bobo a joué costume wana abina papa wana kitete la kengana zali petit na yo naza mutete la na botama na Lubefu et ça tombe bien ville wana papa Wemba a botama na Lubefu. Quand parce que la Bogo a minité, bisobe au Congolais, ce qu'on a origine, Tchaboala, c'est fini. Allez, c'est fini. Papa Wemba a joué moto à confiance. Le quoi ils ont dit de connaître mon tété la carte qui aïe la Papa Wemba 1200 dollars. Mais d'après moi je vois ils ont quand même beaucoup de traîner na Château Rouge, mutate kaka costume wana. Aïe, papa m'a joué 100, apprécié, papa m'a joué 1100, apprécié, à tika na honte. Oui, une poche. À partir de Wana, tant que papa Wemba, qui est notre idole, accepter mon tout bien bossani. Bon, Dimaï. Beaucoup accepter. Beaucoup accepter, si. Depuis ce jour-là, le pouvoir a dit pour fréquenter, Bissopé, moi, niveau tout ça, que zoyer, tout bandi pour le mot là, il y a parce que beaucoup, à comme il a pour ça, il y a un déco. D'abord, il y a un déco. Oui. Baomi baleza ya kindeko papa Wemba zwaki le bobo pona ndeko na ye oyo kaka pa lo beleki na alobaki na kitetela kitetela ozo comprendre papa Wemba amona ye ke ndeko na nga ye to bandi ko pesa ga mwa biloko nga na pesa ye costume ya Fujiwara ayebi pas beta en bas discours au kabela ye na kabela côté que la napi comme comme ba koko si jaka na bakini bani ozomona bo mene vi moko ya likolo si ozo comprendre donc wana histoire to beta o ezana histoire kini ouais c'est bon ngalo ko to mona ba Saddam banini ozomona donc nazaki au dessus non dépenser trop oui si vous avez mon tambola tena ba décorer po ba on va c'est la bonne dépense malgré que parisien mais aux ana combo aux la tabia aux ana voiture à danger regarde-moi ça donc il fallait qu'on appelle nazala wana na niveau wana petit que notre ka costume akena costume on vient là yelo comme il a 1000 euros à quel premier tour aye na 400 euros on vient mutango défi a pesinga or ezaki mututé ezaki yemoko azo futa na ya futiko. Donc il y a beaucoup de voilà. Jusqu'à ce que le petit Kalaki na yebi c'est bon. Ngalo kwa na okenanga. Moi sinanga akoya kozwa 300 wana. Oui tikalaki. Le bobo soka wangani. Pe alobi ko balongwa kala. Mais azandoki pour moi sinanga. Magi Bokeme. Magi Bokeme. Voilà. Moi lemba solo. Moi lemba solo. Ouais kitoko voilà. Voilà. Magi mutakende kozwa mbongo wana
tango ayabi na bi ah avandaka musika avandaka na kindele na ke kuna donc bakutana ko on les a village a regretter mbala a regretter kutu bakiti ya mabaya mais jongo sana mwasi na bana soki 4 ozo comprendre via le bobo na biso kabwana wana tozongi na biso poto tomona esona le bobo te na 2002 comment est-ce que je chasse à te pour lui qui n'a bien ça magi aille na poto so bandi ko sala vie na so bandi ko bota et tout si voilà le bobo na 2002 na ye ko mona aille na la vignora orchestre bana lemba ya Dakumuda oui Dakumuda aza mwana ba côté ya ba nzela ya mwana lemba aussi hein ya ba lemba ba côté wana ba lemba wana ba Kimbukulu bani ba bilo bandi inévitablement le bobo na poto même que t'as qui musicien to mukala na ye quoi parce que il y a ça qu'on a toujours bato ba kombo na ba musicien le bobo alanda mutu ya pamba te azaki na ambition na mutu na ye si vous comprenez c'est un gars qui rêvait beaucoup de choses dans sa vie ouais tango aye awa la première des choses alukaki milieu oyo ba ko accepter du coup aye kokuta Gare du Nord qui a gardé nous pour la bana lemba ngata na kokota na moni le bobazo ya moni nga et pas juste Diboko voilà tant juste Diboko ça il faut gérer oui si aïe ah petit na nento ya mani ça va vient na combien vient na penda lukosa la ngana za kanetio ba parole ya le bobo donc oza kalango le tilo na mémoire nao ya muto bi ka osalo mabete muto azo revia za netio et puis vous bani il y a longtemps beaucoup de temps beaucoup premier événement le bobo ba journaliste il y a Londres ba outi Londres ba yekoluka star boko pour faire une émission sur la SAP oui na milieu tout ça qu'on fait dans une émission moi zaki wana kaka tapeli bonzenga ozo comprendre oui si abiso bien ngalo kwa le anglais na biso luka artiste encore oui n'a que ça artiste musicien juste artiste musicien abi pour la SAP on va parler des habits communauté congolaise mais on va le voir Yaya Terpeli a décliné invitation sur place à Boui ba courage ata mwa bana nguba kwa tekaka nguba abi na via château ko sa l'émission le bobo vient un mot anglais mais a signé émission ah mon signature aux hommes ngabi tout ça l'émission dans un premier temps Nandimi to bandi ko katisa hôtel les en face wana comme hôtel terminus ouais terminus émission ni ça manasi wana soka kosi tout na ko sala émission na ngana bino batona ngeke il est pas artiste musicien beaucoup ça na émission na rekile na zongi na ngamba nde bakomi kotambwisa lokola zoba à ça l'émission alors qu'azaka tani lamba ya ko présenter oui ozomona tango émission bimi le bobo habitait dans un foyer oui oyoka ba critique vous pouvez pas ignorer ça bon dans l'émission to Hollande toujours kango azaki ko vanda dans un foyer tango émission Sili le bobo continue à nous fréquenter jusqu'au jour il a commis l'irréparable plutôt à lobby à moninga na vandi mais quelqu'un qui chasse na zongi na vandi boye viens uti ko beta lopangu te oteki ndaku oye sikoyo opesita ba poche lombongo te ngana zo seka oye biso peto komane tibina na ku diyo le kinga suna wote bo viens bo kosa biso babe e bandaki ndengwana ye moko bali ko bokela le bobo na kosa na nini heureusement pour na lata toujours kitoko mais on s'appelle na bisoti a touché bato mosusu a touché kaka grosse tête na bango sadinga acha mo photo ozo comprendre bana limba bala ka grosse tête na bango acha bokosa biso bona bandi ko bana le bobo ndenge pena yo sawali yo ko kana nani d'abord to badona ba famille to badona ba famille famille oyanga et ko kana famille no le bobo réponse des agni
ngai nalobi na ye na réponse elle a répondre te omoni ye makambo mabe aza malin tango na bien likambo na a éviter ngo ngala ko kolata danger ngabona bo yo latini ngai se oh mon sali bêtise tanga na makolo je suis tout en croco réversible na somo na zili 8000 amona jango te to bazipaki lamba te yaza liboma alingaki ameka magie bato abandi koseka ye mama na nga loboba bima mbango ezaki na hotel wana na garde du nord na hotel na quick na wana siko na quick na staff ya bana lemba ouais et pas juste abima mbango biso kaisina kei bato to bakose rendre compte nango abima mbango bokasa kei biso kaisa kimia ke na ye oui après le bobo kei tango wana créer relation na nani to na ngai nani Joe Ballard parce que il y a qu'on fréquentait toujours ba grosse tête le bobo rêve de Zalaka akoma lokola babino akoma lokola ah mais quand même biso ah oui oui et il était en quête de notoriété ça dit rêve de Zalaki kaka rêve de Zalaki Lumumba Paul Lumumba avait premier ministre avec le président de la République et ce sont mon salama nanti au moins il rêve ngo ya petit wana ngaku tu n'as pas Lumumba l'air bon pas vas-y école moko vous comprenez ouais nazolanda du coup accueilli au moins tango Coco et Bimaka Coco ya Weston Bimaka oui tozaki koyebana soki yo sombi toyebi ke kindanga azalaka na zanango si tanto kitaki chesa entre 83 et 84 garçon mon les blancs ayoka na insulté abanda ko sala banda kala azaki ka muta musala dans les années 80 déjà azaki ko sala Roger Chic ouais acha mon voto bato akende na bakokwana misa zaleka misatu to komi na kin nga na leka keser na lokolo nga 44 à l'époque keser était bien le 42 moi zo oyanga exact a coopéré a joué Coco ya bot a défi si il y a le blanc mais comme ça bato ba yebi ba oui le monde ba yebi bato bazaka biso na kin ba nani Anissé Pedro ba yebi Anissé Pedro que je salue ba yebi José Wanduka azaki ya biso te mais azaki na côté bana njile mais azaki parisien kadeti biso ah oui voilà avec un succès na ye pour tant on a ba Victor et Kaboni mibale ya ke na bipoli moi na ba njile ah oui voilà biso totikali na viva na Victoria mais na leo Victoria azaki na moi komata muke par rapport à viva ça qui n'est pas perdre ba élément de Victoria oui batie papa Wemba na Kester bakende kobeta na Lubumbashi Kester a joué bote ya Croco ya le blanc bana poto nyonso bayebi oui telaka bango pour la poison la ndoba la poto a joué bote ya le blanc oui a joué blouson aux adeptes à Michael Jackson ezalaki ya moi mbalo na tagi shikona Anissé Pedro tete tout temps comme tout à l'heure nani Roger Chic ouais. Et là quand on a que ça là tabakangane ba émission belé Ganeti Michael Jackson ezaki Roger Chic ouais a joué blouson mususu ya de et sangana na pull ouais zagana ya parisien mususu comme ezoki mangai donc ba pièce wana ba pièce wana bozaki ba pièce moko boye balaki ba tango na biso ti jusqu'aux années 2006 tozaki koyeba ke loko yo ezaka pa mutu moko boye ozomona oui nga na lata maillot jaune Versace à maillot jaune oui na gilet nango et ça ensemble 15 000 francs non les 24 000 francs 24 000 francs là c'est équivalent à combien de dollars ou de euros 4 000 hein 4 000 mais ce qu'on t'a dit maillot jaune mais bilo vous avez lobela moté makambo voilà je sais la taka yango oui ngala zaki nango garçon moi zaki na Londres 3e moi zaki nango Pipin de Cassé bazak na bato bazwaka ka chemise ya pamba au moins les autres garçon Bruxelles onani moi matadi comment il s'appelle matadi Poupamado Poupamado oui mais la chemise ya pamba Kofi Olomide
Papa qui n'a joué par la toi. Pourquoi le personne m'a dit? À son banc, on peut faire ça dans le clip. Aux hommes. En tout cas. Quand on a que papa, ça s'appelle. Toi, qui n'a d'autres temps, il n'a pas toi, son bas chemise. Oui. Maillot jaune, le vrai maillot jaune. Oh, chemise cartonnée, na mukili yango wana. Na ba chemise. Et ça qui n'a pas fini. Gianni Versace. Ah, Gianni Versace. Voilà. Shikoyo. Ndebi là-bas wana. Kester Azouaka. Il y a les blancs, Azouki Sakabota les blancs. Vu la relation entre Yéna et Chic, Azouki Sabaplan, monsieur Swanate. Et Tikala. Tikala. Ouais, ils ont des musiciens. Basolo Laki. Ah, Basolo Laki. Parce que les musiciens sont le qu'on a pas et comment on va passer. Ceux qui ont Basolo Laki et ceux qui ont Roger Chic, nous avons eu ça. Si, c'est tout le Roger Chic. Oui. Chikoyo. Non, nous sommes les amis donc, Bisso, tu as marqué époque. Je dis nos images. Ce qui Anissé Pedro, à l'équipe de victoire, ba photographe, ba tondi na potolo na tanga kombote pour la éviter polémique, bazo kangaye ba photo. Ba photo ala bazo teka. Na otanga ba kombote. Ba yebi ba omoko na kati ya mitema. So ki acha mo voto à l'équipe de victoire, bazo kangaye ba photo. So ki egeto yeyi. Egeto yeyi. Lewa ba benga ege mungwandi. So ka leki wana bazo kangaye ba photo. Ni kels nitu. Premier jeune qui t'a na BMW série 3 avant même que c'est la sombre. D'ailleurs papa m'a dit moi na BMW na wana. Ozomona. Je dis papa il y a pas mbaté. Il y a pas mbaté. Ça dit nous avons marqué notre époque. Achamovoto. Achamovoto pas grande aujourd'hui. Pas grande. Alors pas grande Achamovoto. Et nous les sali que archevêque le bobo abanda kutake yondingwana. Abandaki ya mona na ba caméra te. Abandaki na bishio to vandika kaboyi. Amoni kaka kiponi écart danga l'équipe munene na ye. Ouais. Muto uti kishasa uti côté kaselo ya uti côté kandaku. Alati pe danger. Na kokoma bo journée motema mabe. Motema batete la azana ngo ya motema mabe. To batete ba zamite mabe. Na kosi yote. Na kosi yote ekole leki motema mabe na mokili batete ya boyi nanga naza na mongone tibino na bebino ke boza mitema mabe motema mabe wana eza batete la nyonso boko ekolia boko ekolata boko ekomela me yo ko le kaite ndenge nation wana esalama mtetela ke mafumbe voilà elo mo boye yango elo voilà mtetela ko koya ti voilà ah c'est ça vous comprenez oui motema wana petit wana le bobo acceptant l'aïté et surtout griffe na yel boso alata Fujiwara oyo ezaki yango moni akoma kolobela ngai na kini na lataka Fujiwara do alekela ko maele alekana maele batetela batetela alekana maele o comprendre alekana bana de para sawa ko ngo bana de Bilengi TV o moni ke archevêque le bobo alekela epe na maele parce que Fujiwara oyo alata boutique Fujiwara ezali awati na somba Fujiwara wana na Londres donc mokolo mona ki na Fujiwara wala na mona na ngoti na yeko kaka nega beta ba discours que na beta Fujiwara depuis kin boutique les gens qui cherchent que nous sommes ah donc maman yo boule que ezaki ele ko pesa ki ko futana na le malembe c'est que agarda ki amu aussi mwana kwa sala ba komba na ye ya minene o ya sala na mona kini do yepa bandi abandi bituma ya molato de bandi na kusima Fujiwara soki bino botondi potole le bola tsanga boutique ya Fujiwara o bino bokuti awa ezate na somba yango et pas ya Fabrice Masamba azakana Londres. Ba o ba saba émission na Londres na seni boluka Fabrice Masamba atekelanga de kosima Fujiwara. Tar na biso munene na kati ya répétition na betango. Allez là on mabe. Star en onani to. O te. Abo na ba monter. Na ba monter. Ozoye. Est-ce que ça raka? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na
Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express, ils ont une agence Yassine. Oh, bah, vous avez biloko. Bah, vous avez une assurance nyonso. Bah, qui font la nyonso dans l'Okeno en Angola. Oh, wapi. Global Express. Nous, bah, vous avez un Kinshasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé. À Air Bouvertine, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as bureau en Afrique. Mais on a tout Global PM Express, ils ont Kawapi. Ils ont ici à Kukumate. Ils ont vraiment la Satorus. So, il y a Satorus, au côté Satorus. Au tout numéro 27, Rue Léon, Bandikou. Voilà au Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde à mis au fouti à la poto, au salut maramon sur ma kin, la ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon bout nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont une agence Yassine, oh bah vous tiens biloko, peu ou bien en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est vrai que vous avez un biloko. Et dit nos photos images. Bana monde entier, ceux qui ont Didier Lacoste, artiste de la Congo, ils ont Edino Bilengi TV. Chaîne Bayaya, Edino Bilengi TV. Vous avez un noko, vous avez une ambiance. Même vous avez un savon, vous avez un moto à mawa. Et vous avez une image.
Oh, les Lassali et Dino Bilingi TV. Il faudra confirmer double étoile bientôt à terrain. Et Dino Bilingi TV. Et Dino Bilingi TV. Vous sentez que non? Et Dino Zopesa Bilingi. C'est-à-dire, vous s'abonnez massivement à Edino Bilingi TV. Vous ne serez jamais déçus parce que le programme, il y a mystique, il y a kafou kafou. Donc, vous se retrouvez quoi? Edino, vous Edino quoi? Vous avez banda masolo. Baya baya, na Edino n'est number one. Vous s'abonnez à Edino Bilingi TV. Vous allez déjà vous séparer. Vous séparer déjà. D'accord. Bana Poto, Bana États-Unis, Bana Asie, Bana Australie, Bana Afrique, chaîne Nabino Yangoyo, Edino Bilingi TV, Yangonde Makam, Yangonde Esali Kibiso Bana Poto, Toye Bana, Kibiso Banso, tout s'abonner massivement, Yangonde Sukisi Makam Nakata Poto. Masolo ya sika eye pour la cérémonie na bino pour la mariage anniversaire baptême na ba cérémonie nyonso ba événement nyonso alors Congo vibration et il biso gâteau ya sika na kombo ya gâteau vibration et kokuma mana chariot aquarium alors pour la kozwa gâteau